France, Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Oh, 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 Martin Fayoulou. Bonjour, on a battu les bakouilles pour l'andabiso. Na mokolo malelo na ezui. Ezali bongo branche moko to la chaîne de Libération Océan du Congo et pas auto rabomba Congo mani pas auto panzaka tout ça saka. Tobela kamota papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya Congo et pas auto analysaka ensemble et pas auto conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka tout ça la bongo éveil patriotique et pas oyo to ngolaka peuple comme la bolema et pas auto chaka litono na nzete poete tobenga yango malamu et pas oyo tous akabongo mosala ya Jean-Baptiste et pas auto rabomba sinzeli ko betaka mbela ko ba ete tango ezali mabeto telema tolata molato moitumba et pas auto telema fermé fidèle ko la bapuke pour ko zela ka c'est quoi ya République démocratique du Congo et pas auto mukundola ka maloba ya koko na biso de labourer on va la biso déchet fouiller ne laisser ni place que la mer repasse Jésus la montagne religieuse popo Jésus et comme la bongo mana na kunya de ngana États-Unis d'Amérique et pourquoi pas yanga mokonzi na Angleterre équipé pour la thé na États-Unis d'Amérique les grands professeurs Achille Mafena Molomene Mireille Mavena Angleterre na mboka yanga mokonzi et comme la bongo Big Daniel Ngenda ya Océan de la presse congolaise et comme la bongo Maman Célestine na France na papa Michael la patrouille la mort nous vaincrons papa Alfred na Maman Clarisse na mboka ya Mama Congo un peu sur andila ya dimbangu ya tungu ya kila médité ta ketumba kale konto bokelo konde fa pekato na Allemagne et pourquoi pas l'achat bien na akene Mama sociale na plus 32 na mboka ya ba mama missionnaire hein ezu et comment peut-être qu'on n'est pas ba mama missionnaire basi ya moya comme la bino basi penzo ba telemaka ba bi bango ba ko bula ndekolo ba ko sunga pe fondation sociale du Congo na bana bitike na mboka nita babe il faut que yo moto pe ba ko lumumba et comme la paix ba mama na Viltaneuse précisément association comité de mama Viltaneuse basi ya nguya o kamba bongo na mama Tete Rebecca pe mama Madeleine moko wa bango ezo komela ba mama ya moto mozima mite assalamu alaikum na mama Jawa pe ba mizima ngai mama Julina Suisse vraiment maman na Julina Suisse maman de la Suisse pourquoi pas hein? Maman Samuel Mabolongo toujours moi na mère na Autriche vous s'abonnez massivement la chaîne de Libération beaucoup za ka bongo de cité pour les bongo chaîne de Libération et pas auto kolobe pas auto pas auto koloka bonso mi wabiso merci na Achille Lantela la France et pourquoi pas bino banso bi pas biso les amis bino maman Jovi vraiment tous ensemble maman la biso celui to koloba boyo posant la Kati vraiment merci na Charlie Chobo papa ma passe vraiment tous ensemble pour le rebondir la Congo Achille la France à Boali Bongo Ebele Juka Amel number 1 au de la presse congolaise ba maman ya Congo ba papa ya Suisse partout vous êtes biso surtout s'abonner pour tout le bongo mboka la biso ba programme tangola no on dit à botard de bonne émission comme la bino mamour dangola no kitene Florence ya Matondo Medu lelo to ko lobani maman Jacqueline Bonyo mato ko lobani kambo oya jeko beya
Qui est Jekobea? Jekobea azali bongo président fondateur ya Badi Progrès. Oyo boko mona ke soki bango ba telemi balobi du progrès et que le kusala mobulu elanda yo eboma yo ekata yo moto yo atinda ka bango pe mokonzi ya bango ezali bongo Jekobea. Jekobea asali mosala ya kitoko ya ba milice ya UDPS. Jekobea atelemaki lolenge obino baso boyebi melelo oyo Jekobea ali na nkanda ya kosakala te. Jekobea ali na nkanda po na nini ye moto akomisa lelo du progrès de siko ezali ye moto asala bongo mosala monene obino bomona kala UDPS kasi lelo Jekobea bakati ye de bomoni Jekobea ko telema na ko lobela Peter Kazadi. Jekobea akolobela Peter Kazadi. Bota na olenge Jekobea akotombwa. Nzambe azanzambe. Boyebi kalala. Babomai na ba di progrès. Boyebi ba sabotage o ba di progrès ba ko sala République démocratique. Nzambe akofuta mutu la manière ya olenge mususu. Nzambe ya Congo bosakana ete ba dekolanga. Lelo ezali et les Zali. Des Katobaki, et Tumbaya Congo, c'est les faits zalité. Et Tumbaya Congo, c'est les faits zalité. Obi Tumba Oyo, c'est les faits zalité. Obi, Yozo Kanisata Mususu, qui biso toi faible. Yozo Kanisata Musu Congolais, c'est l'autre. Quand vous avez cette vidéo, tous ont c'est la vidéo. Na bengi tout le monde na mobilisation. Je crois que Tokondima injustice oyo basali te Tokondima nomination oyo te. Trop c'est trop. Je crois que biso to sali musala na biso ba PV na biso yango. Bato oyo kadima nommé bazawa te. Bato oyo kadima nommé bazawa te. Bazo misela biso na ba droit na biso Tokondima ata mukete. Bato wana nyonso tout Tokondima bango te. Comment va ko nommer bato basali musala te bazala te bayebi bango te et puis ba PV zo renseigner biso. Yango to lobby tokotika te déjà lobby déjà na tongo biso nyonso tout tokende la seni toko bandela wana na bengi bino nyonso tout boya il faut baboma biso soki baboma biso parce que eza droit na biso bakoki jamais koyiba biso ba voir na biso toko sama na bango bazomise na biso ba voir na biso bato ba voter baza na PVT baza na PVT mon côté baza te nulle part ba voter bango voilà pourquoi na sengi na bino botelema bon défendre voix Nabino, bon défendre intérêt Nabino, bon défendre parce que Tobimaki, Tokendai ko voter, to sali musala Nabiso, to sengi mbongote, to sengi soutien à Moutouté, to sali musala pour que to défendre Bino. Voilà pourquoi na sengi Bino, totel ma biso nyo.
mokonzi ya di progrès oyo ki di progrès bakomela biso bamilice oyo bali bango Félix Tshisekedi bango IDPS mais tala mokonzi na bango azwi sort siko bino bobanga nzambe te kadima yo ozobanga nzambe te ntango bino bosali bokata jeko ese bino bokasi ezalaki volonté na bino bino bokasi mabe oyo bino bolobi bosala lelo mpo trouble ekota na ka na bino bino bokasi eza volonté na bino sikoyo lelo kadima yo olingi okima na Canada okende kovanda na bana na ndako osombi na Canada na mbongo bapesaki yo mpo sabote Congo yo kanisi soki okimi na Canada okei kovanda kuna otiki basi no kuna yo kanisi Congo ndenge ezonyokoma boye yo kozala heureux na bana na yo bokozala malamu ndenge Congo mpe ezonyokoma boye yo moni nanga nde ake na rébellion te botula nanga eloko ni ememi ye na rébellion akoyebisa biso makila ya bato ezoganga na kati na ye makila ya bato ezoganga botula be malumalo kufa pourquoi abe malumalo koyebisa bino botuna ngoi musongo soki ngoi mulunda musoko botuna ngoi mulunda akoyebisa bino akoloba komema po ya Congo te po ekosukela yo mabe po ya mboka oyo eza T-Sense eza ozomwilukela liwasa oyeba botuna papa na ngai yo akufa wana ya cour concessionnaire botuna ya kufa ndenge nini botuna eliwe ekangi ye ndenge nini mpo ye asalongwaka me Kabila gangisaka atiki ye place wala mpo kaka ya proclame Félix me botuna sort na ye bokele kotula baola bangelo boloba yo kufi ndenge nini akoyebisa kosaka na Congo te mboka wana ezala mwa lolenge na yango te lourdeur ya Congo kilo ya Congo bakoki komema ngo boye te bandeko na nga libomano ezali kosalama ndenge kosakala te lelo trouble badi progrès bali kata baoba epa na bango moko nde basekaki biso Martin Fayulu madidi Martin Fayulu madidi to emilie Martin te bango moko nde bamimilie parce que na ngambo na bango moko kata baoba ezongeli bango moko bala bankai na bango bakosepela bakobunda pamba te bisingo bya bango bizali te tala milelo kafuya tela na video oyo eza mapapa oyo bayaki nango donc bayaki baza pe na machette na bango bayaki nango yango oyo donc bapanzi ndako mobimba vitre nyonso bapanzi ane bakoti na kati ya salon basakage salon nyonso ozomona basakage salon nyonso eza sakage nyonso makila oyo bozomona na se oyo basakage oyo nyonso eza makila nyonso basakage biloko nyonso na kati ya ndako nyonso eza sakage oyo entrée ya porte ya kokota na couloir nyonso basakage prenez comme ça comme OK porte nyonso babuki donc awa toza ko vivre insécurité totale donc makila au chambre nyonso saccagé au nyonso makila bozomona au couloir et kokota na chambre au nyonso makila mire nyonso makila na makila donc ils étaient bien armés jusqu'aux dents donc bozomona chambre nyonso eza saccagé au chambre ba parents nyonso saccagé bayaki na mission bien déterminée bayaki alors situation ya boye tokoki kotikala indifféremment te il fallait vraiment bakonzi bamona pour niveau insécurité komi na mbudi awa en tout cas comme na degré niveau moko intolérable libanga bayaki nango babwaki baventilateur nyonso saccagé. En tout cas, toujours senga mokonzi ya mboka. En tout cas, décision moko ezwama si possible. Donc
C'est un peu ça. Donc, Nyosobaya qui vraiment la mission Baboma procureur. Donc, c'est ça. Maman Bonimbisi, est-ce que vous pouvez expliquer biso ndenge situation et comment la biso na moto? Biso tolali. Tolali comme ndenge tolala d'habitude. Tozana neveu moko aza mosala nzambe. Na ba minuit alamuki azo prier na salon. Azo prier. Ayoki mouvement na portail. Ayoki babambisi jelo na portail. Amoni yango clair te. Bamisusu ba sauter mire. Mwana alalaka na guérite. Babeti babandi ko ligote. Nde azongi. Aye na chambre, papa, bakuluna bakote libiso. La première des choses, aujourd'hui on a bengi petit frère ou major, na lobby benga basoda bakote libiso. Ya solo akimi bake la police. Ko benga bapanzani bamsu bake ko luka basoda ya GR baza na terminus, bamsu na la police po ba longwa wana za tout un problème. Nde bakepa ya basoda ya JR batali babifo bazwa ordre pa mokonzi na bango mais moko aye komona moyen ka telemi kaka atelemi awa bakoti bazokisi mwana na mutu bazokisi awa bazaki na ba machette bazaki plus de 10 na ndako bazaki na ba machette bazokisi mwana papa aza malade bakoti tokoti tina salle de bain baye babuki ba porte biloko nyonso tina kati ya salle de bain. Okay. Bangi ma menacer papa ngana botika papa za malade na ko luka ko sécuriser papa ngana mwana nde tozoki babambi biso ba machette. Merci. Baye ko bimana mwana bakomi na mwana awa libanda. Babimina mwana tozaki na pasteur wa bande ko prier yenda bandaki na bango moi résistance. Sikwa akoti na chambre garde-robe ke ekoeli yesko na sa garde-robe so pe na chambre kuna yepe moya bimeza te garde-robe kilo. Nde baye na mwana nga na bibo koboma mwana nga te bobo manga botika mwana ngai nde baye kozwa bazongi na mwana kati bayibi biso mbongo nyonso toyi nango épargne nyonso $6,000 na basoki kombe nyonso ekini. Merci beaucoup. Baji nyonso. Merci. Nde sikoyo l'état géré ya na ba policier bango bapanzana ki partout babeti masasi nde babini bakimi mais tellement que molili bazaki pe basoda mingi te nde yango wana baresi koéchappe. Merci beaucoup. Moi naza na hôpital batonge banini. Merci. Moni bango bakolela ba milice bakomi kokele ko attaquer bango. Ba milice la bango moko basalaki bakomi sika kokele ko attaquer bango moko. Ko kotela bango ko panza ko sala bango lolenge oyo longo balete pona nini parce que bato oyo bapesaki bango maboko na lolenge ya mabe pona kobomaka bato kosalaka bato mabe bango balei bato ala biloko balu baliani ndenge ezali awa nazoyebisa o lifili telefone kobenga makambo kobima ezali ya kosakana te sikoyo bakomi na langage ne okudete elingi salama o bamilisi baza koya po baintimide peuple congolais bakomi kokosa ebele kokosa wana ezali nini père mpo bayebi ke biloko tosali tomi rendre compte nango ke tokozwa kimia te pendant mandat la biso sikoyo lokola baza na kimia te fo babangisa congolais mpo congolais kotaka avant il faut babangisa congolais de omisala couvre-feu moko ya yo moko oyo baki insécurité mais banani nde baauteur insécurité banani baauteur ya insécurité eza na kati ya mboka bato wana boyoki bazolela epai ya nani kolo insécurité nani auteur nango il n'y a pas un mauvais troupe il y a que des mauvais chefs soki bainsécurité ezomela ça veut dire bakonzi ya mboka bali te ça veut dire bakonzi nde bali baauteur ya biloko wana criminalité nyonso esalama na mboka yali bakonzi pamba te soda bolongo azwaka nde mbako epai ya ye mokonzi na ye soki mokonzi ya malamu te ti suite na ye kozala malamu te république démocratique du Congo kotalisa biso ke toyeli na mokonzi ya malonga te yango mboka na biso yali na pasi yango toyoko nyoko
lelo oyo passe ezali na lolenge ya kosakana te na ali koyebisa bino moyibi ya kosakana te lolombo ya basoldat la ndenge ya kosakana te donc eloko moko ekosala te donc ndoki assassin rebelle akokota si facilement na kati ya république démocratique du Congo parce que liboko ya soldat eza kaka pesa donc ye contrôle ya malonga eza te soko so bambie loboko lekana soko so bambie loboko lekana soko na telemi bona ngotala ngabi mais soki ba rebelle bakota bakokota si facile bakoboma peso parce que loboko ya soldat kaka ngai donc contrôle moralité akotuna mokanda te système yali kaka soko kutani atemi liboso do fina mwana mama yo lekana fina mwana mama lekana bon mboka nini wana ya fina ezali kosala mabwepoane po bazali kofuta mamalamu te mutu nyonso azozwa salaire malonga akobebisa mosala moye te akolinga teke bapesa ye kaniaka oyo ekoki konuire lobi ndenge bolobaka lokota ele français mosala na ye bapeuple congolais to analyse makambo tozoloba lelo elilika monene mpo na mboka na biso pamba te ekolo ya biso yali na pasi ya yali na pasi na makambo maike pasi mozali bandeko na nga nayebi te kabu ya l'homme puissant soko okoki koyedenga na nzela ya régie totya voice oyo yali na lokota ya lomongo la banzi ezali epa na yo opesanga voice wana moto akoloba lolenge Equateur ezindi alobi mamose ya nalandi bemission na yo mais namoni olobeli yango te boni yo kobosala ekolo wa yo ngabi na kobunga te makambo nde baleki mayike vraiment boleka koyoka bino moko ayebisa bino lolenge boni ali kodiziko mais ndenge toali awa bato bazali bayike oyo ela lokota ya lomongo vraiment bolimbise mwa moke na régie bapesa biso pasteur Willy oyo ka makambo oyo vraiment malamu yo zali bongo na Allemagne Quand sokola ki message écrit maintenant il répond audio sina imilongo ki on va te ya mbanda wete tola yo kola mpela ya bonene Mungu nda isekiso mpela enko yo tinda totendera buke ngolo kwa nambandaka uwenze tekero kite mbandaka ndabisanga bimwe bilanko okende ola watonga papa impossible no ubita ontan avenue royal ola biato croisement avenue Mobutu la avenue Desire okuma kurankontando por on a trantando kola l'homme tantando en face la Nsonga Lianza akile bolo haba sintando donc mpela ele bolo mungu mpela ne wete ya pape dimi qui soit d'indépendance et qu'il s'y a pour l'antine et qu'il a 1961 et qui t'a qui 6 mètres 29 par rapport à niveau et entendre. C'est-à-dire monter avant de regarder dans 6 mètres à la alors, il a 5 mètres 29, 5 mètres 95. 5 mètres 95 est approché inondation en 1961. Il qui presque mandaka bobimba pour la totale à Bouki. Alors, on a dit qu'on va précaution. Il y a beaucoup de gens qui ont été samaka. Nous avons alors, il y a un cacan de roquet à Njoa, Nkakotabanto, et on doit quitter la baille à Kolo, la Tomotope. Les Kina, Tokenoko, attention, de roquet à Basima Mamela. Tideke qui essaie au Tinde, Tobulu Ngoko Tobo Tinda. Kotobulu, pour être ici, quand il faut qu'il soit bidenge la bidenge. Et qui veut continuer, ou Maka qui est tout bon là, on va t'en aller. Alors, ma mère a basé au Kitan Kaka, risque un kangi Yabasi. Ma mère a écouté la boucle, mon coton, que tout le qui est là. Ici, si Apollo,
tout le monde m'a dit, ça c'est pas si bon aussi, d'habitoko, bien au tinde, bien au sika, qu'on a ri des hommes bien d'accord, tout me calme là. Alors, on a dit au thème que, autre fait, à Dieu, j'ai quand monté et à bas, c'est le pour le monde, on était deuxième. Et à Dieu, 61 qui est 6 mètres 29, et là, il y a contrôlé là 5 mètres 95. On a voulu peut-être tout que c'est à atteindre. Et à 61 qui est un petit coup sur les canaux, alors tout le monde prend ma précaution. Nous avons dit que nous avons dit mais il y a encore aussi, d'habitude, si nous avons géré les violentes, on a tout le temps 6 ans qui sont la bétanga, la béséquité là, qui est tombé là, pour ces états de ces ici, il s'en a banni, et il va sauver là, le même attaquer le tout. Ça, c'est la bidengue, il vaut là, Mandaka, il va quitter la vie aux aisés. Toi, il y a un combattant qui va aussi, combat si pas belé, et qui a beau avoir un nebo, il est coquet à toi, et il y a question dans le Kenya. Et autre, il y a un maka, il y a un entendre pour un maka, il y a un qui sont passés sur les sessions, et il y a un maka, il y a un Kina, quand on va au Senga, ou à Sangrabo, il bouque. Ça, c'est bon, il va les nous là, qui a son voyage. Ça c'est ma solution. Bon, il va qui sont bateau à l'issue monde. Et au tour qui mon go qui nous peut être pour Kawa Congo. Merci. Bandeko wana ezali ndeko la biso azali bongo kolela pe kotinda. Bandeko baike bao bakoyoka lokota wana te. Ezali parmi ba lokota la biso ya mboka tala richesse otwala kala yango. Botala ete baninga bali bobela lokota moko. Soki balobaka français et ali bobele français bisika biso bipai biso. Soki bakoloba anglais et ali bobele anglais bipai biso pe bisika biso. Kasi ya biso okoloba lomongo, okoloba chiluba, okoloba swahili, okoloba chikongo, okokota pe kuna kikongo okolokuta lisusu kintando yali. Okile kokuta lisusu kimbanza manteke ezali. Okile donc tozali riche. Donc modèle na biso eli modèle moko muta ko ko to la tele lenge nzambe apesa la République démocratique du Congo. Ndeko akoloba nini? Alobi mpela oyo ezali siko na mbandaka ezali deuxième mpela ya babale ya liboso esalamaki bongo na 61 na sima ya bozwi lipanda mpela eyaki mpela wana ya 61 ezalaki na 6 mètres 25 ya mai ya zindo oyo bato bandai kozinda. Kasi ya awa ya mbala oyo ezali 5 mètres 95. Donc ezali kokende lolenge moko na oyo ezalaki na 61. Sika lolenge bali kokende ya biloko loso zindo. Atangi baport à lomata o biloko yebi ya onatra, ya aveni Mobutu, ya kokende Erzaï, ya kokende nyonso kokende wenze bena boîte. Donc nzela ezali te. Eloko moko ezali te. Débordement ya fleuve bato bazindi. Sika soki tolaki bato ya malamu na bakambi ya malonga nini bakoye kosala. Yambo ya kowela nomination, yambo ya kowela ebonga, yambo ya koyeba na ebite mboke se kufa ezaka lelo kote bato bawela kanini na Congo, c'est que Congo ekufa te. Congo eko rendre bato plus riche. Yango moni bato ba kolinga ko boma ba congolais po bango batika lekolo. Parce que sika o ezali na bobola ngai na kokele kosala nini. Et sika o ezali na bozwite ngai na kowela yango lolengeni. Botala katina na yebisa kabilo ke Congo na bozwi. Bozwi ya Congo ifeza la profitable na bayi Congo mani banso. Yo Congo lo koyokola la kate moto boka sakala kala. Comment moto alobi ke Congo ezali le côté. Congo eli mboka ya kokufa mais eli ko dinda mayango. C'est que Mahima nene mali boko na République démocratique du Congo boko ebate. Ndeko bakisi lisusu alobi nini? Alobi mpela yango malgré yewana mais mbisi ndeko bima. Yali mabe po bato zindo bato bakimi bipai na bipai. Biso pe bato babiso ebele basi bakimi na mbandaka.
balongwe koto ezindi batiki bandako mokolo bakozonga baebite bipayo bazongela kokimela kuna pe kozinda siko tokoyoka bato bakokufa po ebomi pe bato siko lobi bolamu nango nini bakozwa bamesikitela bamoustikere bamisu bakosala menzanga ya bongo pona kokanga nyama doki nyama pe mbisi pe ekozala bongo bwe mbisi yo mabele lisi persona monoko aloba kisasa lampio dioye kisasa lampio dioye kisasa lampio dioye biso ne kwatele o mabongo e ekiso mabongo tobiaka ba bio kisasa lampio di kisasa lo sombo ka lampio di ekino pe biso ko ne kwatele to libobele mabongo alobi mbisi ekozala bwe mbanda ke ko mabe jai luchu ya mbisi bipai na bipai kasi bakosambela nzambe siko tala problème a Congo sengele zwayo siko équatorien boali combien besoin pouvoir combien de fois boko wela ka ba députation boali boni na mekila bapa ya boali boni sikaso botika ka ba mama ebino ba mama leki ya bino ba cousin ba neveu ba nièce wala passe ya bango te ndenge bakozinda siko zindo po fraîchement équateur ndenge bakozinda siko boko kama bango te omoni ke congolais senge to bunda to zo mokonzi malonga oya koyeba superficie ya Congo pe akoyeba ko gérer mboka na ye etumba liboso esengeli to boya makambo Robert wasaela biso na bandeko babango ya ko décentraliser Congo ya ko dépiécer Congo ya ko balkaniser Congo ya ko chechola yango biteni okwa bitata kwanga ya ko komisa biso na 26 provinces ezali poto yebala te Congo eza vaste eza monene Félix ayebi yango te mona pe yango te akomi pe kutu te po akoma kaka na mboka moso akotala kuna bayebise wala pe Congo aya kamwe ayebi yango te na monene yango pe akosisa yango te ata sisi mandala siko esengeli tozonga na 12 ou 11 provinces pamba te wana nde badali ko permettre na biso tomi yeba pe tomi identifier lolengo bachecholi biso na koluka kozwaka bamboka biso yali malamu te siko esengeli na nini mokonzi oyo azali digne responsable mpona kotalaka biloko wana ya koloba ete mboka langi ezalaki boye ekomi boye ndenge nini eloko nini ezali kosala po biso to avancer te akotala lobi toza ko avancer te parce que mboka la biso na nezwe indépendance ya solo te mboka yali na occupation siko eloko liboso ngai il faut na bunda nanu ko récupérer Congo mobimba ezala na maboko na ngai oyo azali mokonzi ya république yo koloba ka oza mokonzi ya république ya poto mokonzi ya république ka ya Kinshasa mokonzi ya république ya Bandundu mokonzi ya république ya Lubumbashi mokonzi ya république bongo na ba fin fort omoni yango bisika limitrophe ya Congo esuki na bayi voisin mususu na talisaka bilo na mikolo mileki kuna biso na Kabuya totalisaka bilo lenge ni ba Centrafricain baye kotia drapeau na bango bayibi biso ndelo po ete tobaka na wana titi mboka biso ekota yana bisika miso eloko ekaboli biso ka nzeta monene lokwa ndenge tozala na bahayemba kayemba biso obike bayiba biso Angola ekota eyiba biso meli bendeli ya biso lilakisake kayemba bayiba toali na makambo ebele biteni ya bikolo eyiba biso oyebi ke soki tokei penza boya bokutu kotala ke Mobutu aki kanza poto zalaka na océan po soki toteli na bien na Congo tonga kito za na océan te okotala kabinde ya kabongo Congo mwanda wana na ngambo wana tu Mobutu ayiba mais akaba kabinda wana soko la ndele ngo malamu penzo ke ozalaka okendaka mwanda okomona ete biso la kabinda tokotaka makolo biso la kabinda yali na ponte yali ne lokote okokelebe motuke kitisi yoyo kati kula kabinda okopepa mutu azali na mwanda la Congo na mbote bokoloba pe lolaka na biso wana soko ke koloba kiyombe akuna okoloba kuna okoyoka kula bango bakoyoka bokokotola bokoloba likambo pe balingala kama makasi po bayebike bali bongo bandeko
et ali lolenge moko soko kei Mbanza Congo eli Congo province d'Uzaï oko kene makolo pe ko klima na Congo de mboka ya Congo eli bongo monene sikapo oyeba biloko wana esengeli olinga mboka na yo esengeli oyoka pe bato balekaki liboso bokela soso la kakanyango losako mama jawa losako bokulaka kilama tala lelo bisika tokokoma pona nini tango makambo bomoni tolati bilo Kinshasa ndenge ni elubela partout batu bakolela balongo na bandako mokonzi ya malonga akoloba nini to stoppe na makambo to tala likambo la fleuve oyo alobi mai ya komela komi difficile po mingi Equateur zaka mabulu mingi tokenaka na betoko sika ndenge tozali wana na mbandaka ba mabulu zindo la mai donc bato bakomi na problème ya eau potable ndenge bolobaka lokota ya France danger permanent bato soki bali la mai te bakobika ndene balobi mai nde bomoi na lokota ya France bolobi l'eau c'est la vie c'est comme moto azangi mai azangi bomoi akobika boni mais awa gouvernement ezali pi na ebité l'Équateur kula soki bakoloba nini lokola bazali bakokende bao bakokota bakotala likambo wana te pola bango peuple kufa biso nanu toyeba lolenge nini tokolia nkwanga la biso toyeba lolenge nini na kota la bureau na koleke pa Mamarti na yeba lolenge nini na koleke pa Christophe Kisekedi na yeba lolenge nini na koleke pa Kisekedi na yeba lolenge nini na koleke pa Mama Denise na yeba lolenge nini na koleke luka azali koluka bankanga azali koluka lolenge tout oya dominer po abima lokole kondongwa entre Gabi na Mayo bato esika moko lolenge bakoye koswana te lolenge baswanaki mokonzi azwi bavoi moto azwi Gabi alobi ngai mpe koleka te me nayebi so libomano likozala bato bakomi assassine Congo ya lobi difendele tokendaka nazoyebisa bino ekoyala nde likambo te oyoka nkimo mpo nazoyebisa oyo lokola ndenge bakokende boye tokobangela nde Congo ya biso bango bambomana po ete baliaki biloko bya bango mais Congo bwa biso nde tolingi tobatela tozwa bonsomi yango wana yo congolais yambo basenza ndenge Patrick Muya yalobi bakosenza mobeko lekonzi yambo basenza pamba te ba Patrick Muya ya bali bongo bato pe basitaki bango na bakombo boyoki ba audio ba Peter Kazadi boyoki bango mais quand même lokola bango bali bato basimbi bendele pe na mba Yesu Kristo bakoki kolonga na bokonzi ba bango te yo ozali mongamba yo ozali motopamba kasi yo miyebi ete Congo makila na yo ezali na kati oyebi ete wali moto mopaya te oyebi ete ozali na ekolo mosu akokende te talambela na oyo mboyo pe siko esengeli oyoka malako lolenge kani yo kosikola ekolo ayo lolenge kani yo kotelema po ete ozwa bonsomi bwayo kozwa bonsomi ezali kozala mbwa te imbwa ya gu lolenge mpaka lobi baimbwa pe babimi bakoswa banyama pe ya mabe babimi bakoswa bakoboma pe po ete bakokima tango akokima soka kuta mpela moto akokima ye wana akoti emini kasi eloko biso toyenda ngo pose ya nini ezali ete ngai na yo tosungama tala mpaka esika nye yako video kabo ya longpasa bomoni mpaka balakise dans l'hôpital mpaka teki lopa mpaka lobela ke député Félix alaki biso akomatisa mbongo aokita badepute te badepute mbalo 21 sa moke bakozwa oyo eleki 21 taa pe mpaka bisike ememi bolandi dans l'hôpital mpaka ye wana atiki biso mpaka ndenge bomonaki dans l'hôpital oya mbangombango mpaka atiki biso pasi na motema pamba te bavoi ya mpaka bakabi yango mpaka moni sika okende kofunda te alobi cour yali ya Félix seni ya Félix ngai na kosuka wapi na espoir ngo nazaki nango ya koteka lopango na ngai tala mpaka ye wana mongo ye mokei lelo yo nini tokoki koloba na pasi oyo ezokomela biso na République démocratique du Congo pourquoi moto nyonso azolinga koma député mpo na nini moto nyonso azolinga koma na esika wana pamba te ayebike soki okomi député okozwa moniselo meyike
Mais est-ce que député Alexis Misolo, tout député Ali Monobeli à peuple, tout député Ali Moto Oyo, Moboko ya Ekolo, cause la député Zali cause la Misoloté, et Ali Moboko ya Ekolo, Banzete Tope, ba pilier de Moboko, le côté de la fondation et Simbimboka. Pour être député ali moto na ye foza la mayele pona koyeba lolenge nini mboka na ye koleka bisiko mabeza li bisiko passe zali bango ba ko vanda ba ko voter ba loi député ali moto akozongisa mokonzi na lima kotalisa ye etete ndenge yo ko seza mala muteka si député ya mboka tata mokonzi mo ekolo ali likolo na ye lokola tata mokonzi mo ekolo akonome député mapona ma député makozalaka lisuna tina te mapona ma député to koponaka bango lisusu te député bakonomoko ye konome pour être député azala kaka moto oyo akotala lisusu mboka te akolobela lisusu la tina ya mibeko ya mboka te kasi ye azala bobele moto oyo akozonga kala makolo ya tata mokonzi mo ekolo wana mbeba ekolo wana kobeba ekolo wana sens ya république ya l'été wana sens mo ekolo mo l'été alors république démocratique du Congo tout l'été pour la valeur oyo ebungi biso to kozala contre te Félix Asala seko la seko biso telobi iyo azala mokonzi kasi nde lolenge ya esale ya république démocratique du Congo nde ekopekisa biso kolula bokonzi wana nde ekopekisa biso azala po tokomona liwa litelemi tokomona ete mobeko likozala liso na mboka te bakonyata bato lokola bakayansa ndenge bango moko bakoloba malgré asalaki réunion na ye koyebisa bato ya ye libota na ye ke bokonzi oyo tozwi nalingi bote luvunu. Merci la Kabouya, l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Premier rétablissement la Pape Djay, directeur à recherche stratégique et premier rétablissement Esther Bono Kalumpinga. Zambé abate la maman Libisaya. Azala bongo na sango mokonzi. Pareil à Bémission Babiso. Amona bongo Gilompinga. Pe premier rétablissement na Nana Lompinga. Guy bango baso la South Africa. Merveille qui toko pe ba mapasa la biso. Zambé abate la papa la maman. Alekala ko bate la penza. Gradir Lompinga. Bisika bali bongo pona Londo. Abate la directeur Willy Issa Lompinga. Abate la bongo la servante de l'éternel Christian Lompinga et pourquoi pas Mamour d'Angola Namo Kitene Florence Matondo Lindo Baporamento Bondia Botar de Bonoite na émission Eko comme la ville Maman Jacqueline Bonyoma pour la l'unité premier suprême gloire Lompinga et Miradi Saya bis Lompinga bisika nyonso bila bozali ba pour momani bo partager mission to bunda pour avenir na biso pe ya ba na biso to bunda pour na ba valeur et non to bunde la kanyaka et non o ina muninga na po ba PC poste te tozali ko boyande lo lengi ya république démocratique du Congo ko kende pour lobby ba ko ko boto la biso mboka Juka M le number 1 au sein de la presse congolaise mon mère de Bruno Votons tous Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président.